Nzambe na bomoi Davina Apwa. Apoalisation. Maman millionnaire. La petite sœur de Belleville Candy, la petite sœur de la patronne, Poutine de l'écriture, Davina. Balobi liboma nandenge moka kosakana te. Davina Apwa beli liboma bandikunanga. Awa makambo eye somo, makambo eye mabe, makambo eza ya koinda. Davina kuna liboma eke zongi, famille bota, bozali. Soki bozali s'il vous plaît, bozwana bakiti bo vanda. Bozwana bakiti bo vanda na boy nanga ezala teke no yango wana mama étoilée nutolobaki. Bo vanda nanu. Parce que awa na elibino ba confirmation nyonso ya liboma ya Davina bandeko nangai. Makambo sur makambo, dossier sur dossier. Grande est ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandeko nanga ka ndenge na yebisaka bino soki ya koloba awa ezali tokoya, soki ya kobetela lisolo awa ezali tokoya, soki penza ya kosolola awa ezali tokoya, toyaka toujours soki ba dossier ezali, ba situation pe ba circonstance ezali. Lelo toye awa na makambo ya Davina Apwa bandeko nanga koya kolala kolamukana ya somo nga moko na yoki nanga nzoto malili, nga moko esalinga pasi pe mawa. Ebela ya bandeko na biso ebele bolandaki sortie médiatique ya Sila Bisalo. Sortie na ye esalamaki lobby mercredi depuis Paris. Aye kotuta se kotuta ba bordure. Sikona kotuta ba bordure na ye wana abosani que il y a aussi ces personnes capables ba ope ba mimuna kakeno toza pe na ba makasi kwa ya koya ko répondre la famille. Toyena nous komona tonton Bobo Manoka, à qui nous saluons en passant le président Bobo Manoka a commis, je suis vraiment choqué. Si la Bisalo a outi koloba kuna keno, abengisaki na tournage na ya liboso ya YouTube, abengisaki Bobo Manoka ifalaki akende. Mais aye kozwa appel à moi si moko, après appel à moi si wana zoto, est-ce que Bobo ya sola koya? Après quelques minutes, Bobo aye ko changer makanisi. La famille, est-ce que c'était important? Ya koya koloba makambo wana? Bible zoloba na biso, oublions les événements passés. Si réellement, kandenge, yesi la bisala azomi benga keno, elle est une chrétienne. Si réellement, aza chrétienne. Pourquoi ne pas oublier les événements passés? Pourquoi lelo oyo oya kola musama kambo peut-être oyo tikala ko bete la mutuli solote. Avant Bobo Manoka aya akende poto. Si la bisala bado bengisa Bobo Manoko somo, abando bengisa Bobo Manoka somo, ezalaki ka muke azo bengisa ka Bobo. Bobo a joie, tikala ko yebisa Bobo keno na gardaka kanda wana tango na bengisa ki yo ya ko tourner pa nanga à la dernière minute au changea na lingaka te. Atikala ko betela lisolo, atikala ko soulever dossier wana te. Kaka lelo. Oh, mokili banga. La famille. Na boy nanga kisongi ya makasi ya tolandana nuba audio ya Davina Apwa aye ko sabola, aye ko tuta ba bordure, aye na ba droit de réponse na niveau moko pas possible. Tolanda la famille nga ya bino mama étoilée Inès TV na zozonga nanga sima. Bato asika bo s'abonner s'il vous plaît. Bo s'abonner massivement. Merci beaucoup. Tolanda et on se retrouve juste après. Coucou, je viens de Afri Radio. Émission qui est programmée depuis Donc depuis, il est qu'il à 8h, donc c'était pas par rapport à nanana. L'émission qui est programmée. Mais en passant, on a Davina dans l'émission, n'attend pas comme bateau parce que ces personnes faisaient partie de mon histoire. Les loyaux, ma phrase dans les commis relayés, c'est bon.
bato oya yo okosa émission no te sa kotanga bakombo bato tension ça va. De toute façon voilà, donc j'avais dit que tant que tu as fait partie de mon histoire dans une émission comme on est tangama les lots peut battre comme autant ba combo batou pour ça va faire partie na ba vie na bon et puis bon lo ba bon faut respecter les gens, ok. Donc pour respecter mon tesa âge la mission bolo baba mabe ba dukaka o intel asenga nga na sale be na zonge be bon o asale la kyote yoko yo bimisaka mutu tendeti ati mutu ana zaki a popo na poto lia bien na ba tournage wana c'est parce que mutu wana moi c'est likolo pepele moi c'est azwa tongo moi c'est banda makamnyoso to banda makamnyoso o ba tournage na poto ye mutabanda makambo nyonso ye mutabanda ye olesa biso biloko ezotanda kune balambi na bafrère na ye. Ça vous dites pas quoi? Yakaka oyelo non ite tant que yo babimisa ko modèle na biso yo sa makambo bien faut loba pe l'autre côté. Ah non mais on est où là? Non mais on est où là? Donc biso soto sa ngana loba bongo pour telema na émission na ngozanga sagesse. Oh salabo ya batu misusu boyo beta maboko te ya koto tangi koto yo lingo tomi salo mi bimisa grande dame osale lo mobe faut tanga pe ba grande plus que grande dame koleka o ba salela yo ba bimisa ba mongo na bango ba lesa biso na ba tournage na ba frère na bango boyo bimisa ka mutu mo beta za faiblesse. Ici je parle en mon nom. Ok, je parle ici en mon nom. Parce que vous êtes venu me stresser quand je fais mon émission. Tu n'as pas de sagesse. Bisonnier soto na ba sagesse. Ok, bisonnier soto na ba sagesse. Deux mikolo kaka, deux grandes dames kaka jusque là ba grande dame. Oh yo na ba malamo batu, na ba mabena ba kofinga ba vanda kimia. D'autant que yo répondre batu. Toza nenge moko, toza agité, toi nenge moko. Oh yo mi bimisa sopi grande dame. Mais attendez, quand tu veux descendre bas là, on va tous jouer là en bas. Quand tu veux descendre dans la basse cour là, quand tu n'es pas maintenant au moins ministre c'est belé quoi. Oh mais non, oh David tu n'as pas de sagesse. Pour me ça dans ma life, il y a batu bayaka profil. Tant non batu bosa, milieu la binoka environnement zaka batu mo boye. Il y a, tu comprends trop pas quoi. Il y a peu de vertu. Oh bah c'est la bino bah live au message tellement que on a annoncé l'émission dans bon mon akaza sagesse ta lobeya ya. Et donc ma kamnyo songa loba ya émission dans yon pe na moni kuna. Textuellement yo tanga ba komba batu. En passant tonton au batangi komono kuna ba filmer là ba tournage. Attention ça va. Oh bah puis qui sont la tournage attention ça va. Nakutu actuellement ya. So boté linga casting na batu musu bazanga ba personnalité surtout ya ba mibali na tourner té. Je fais pas au fait. Je fais plus. Attention ça va. Ah mon dieu. Eh non non la chou bébé, faut na moni chou bébé kuna bomela moto kuna. Donc non est-ce que Apwandora. Ouais, pas bison son na moni to ma boma. Yo tanga ba kombo ba émission. Ko botanga ba grande dame na ba émission na binoté. Bon ça la émission na bino calmement. Bon il y a que deux grandes dames et puis baba Congo jusque là ba sala émission té. Bo finga bo baluka ya tant que yo ko ya on peut sa droit de réponse no mi bim sa grande dame yo ba benga kayo pour tirer ba tout dans ba tourner en parlant des castings sous. Casting et qui a ans exacté. Casting. Faut appeler ça titre il y a meilleur trophée il y a meilleur casting et pas ans. Jusque là. Pour tout le monde a casting ba talent ba ça c'était casting mo boye kuna au moins bilongi mo boye kuna tu oh cop oh ninte bilongi mo boye kuna peut s'agiter ba tie kuna comme yo sonne et bon jouer tété wana casting faisant il y a ans hôtel ba papa Tito hôtel ba papa Mbata Siala hôtel nga mo Davina pour na tonto quartier kuna casting affaire Rondo casting, Mr. Fin casting, Wabisu casting, Mouching America casting, ambulance et tout ça là casting. Voilà.
Donc, Dieu. Mais c'est dans quel pays là où si une personne dit un mot, vous applaudissez, les autres vous les mettent mal à l'aise. Bon, c'est un animal à l'aise. Bon, c'est un animal à l'aise. Il y a biso bémission, bon, il y a sagesse, c'est bino mon kaboyo le baké. Non, il était en crash. Non, 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 bébé. Non, et les kata. Et que les kata, bon, ça, la bémission, la bino, bon, tika, otanga, bah, comme, bah, grande dame, oh, bah, dépenser, la bino, on a, bah, tournage. Puisque nous-mêmes, on était là. Et puis, en passant, bah, tantôt, on a 100 personnalités. Attention, ça va. Oh, bah, fait que c'est bino, on a tournage. Bébé, bon, bébé, tonton. Tout désormais, hein. Si on va tirer la casting, tonton, moi, il y a ma personnalité, et je tourne pas. Donc, il faut bah, tonton, le quoi, bah, Hans. Bah, tonton, le quoi, bah, tonton à Cartier. Bah, tonton, le quoi, bah, Mr. Finn. Bah, tonton, le quoi, Kofi à Braza. Non, mais qu'est-ce que vous traumatisez dans la biso tête, bébé. Moi j'ai dit un truc, mutayo copier nga. Ayo ko copier nga tangi ba komba bato bangi te po bato na ba faire partie de son histoire kande na lobaki. Kuna ba applaudir. Yanga loba comment ça sagesse bébé. Bébé. Sagesse de biso. Talanga fait afona qui ba qu'on a étudié. Qu'est-ce qui fait que ces deux grandes dames ont la personnalité mais purée. Bah, quand on a respecté bino à partir à l'îlot précisément bah yombe yombe on peut faire ça bon quand on se soigne à mes salles déjà et tout mais mon yombe bah il faisait mon yombe première fois et non quand tu vois la grande dame quand on voit on sait mon yombe ou la grande dame non. Bien beaucoup mon sac na bateau dans la Congo na mboka na biso mutu mo boy ana droit ya osali kamo boy so ya sali yango ya ye komi bien bobeti maboko ya biso komi dépression ya biso komi sagesse ya biso komi botanga boko sa be mission ya biso sa kotanga bakomba batute ngana za mungala donc nazo comprendre ba ki grande dame ya ba yombe et sangani pena kwe bongo za mo kimia biso te biso danga non ko ki agitation na raison non justifié pour na non mungala côté wana no ata na mikangi mais côté ki mungala peut réclamer nga mais côté pe ande citoyen ndenge moko pour grande dame on se contenir on se maintenir on sa use agiter le quoi biso yo émission il kambe comme yo like sa biso ki yo bi ko loba qui était ya siko na nyonso wana ya yo comme lobela bango ya biso comme sagesse te wana boleki sango te non ça passe pas. Tant que bino bo frustra bo stressa biso boyebisa biso ke immaturité dépression à poindora bo so appelle comme on est bo baxandora na kati po akofanda la kimia te fois les émission aya ko bimisa batu misusu ke bango de ba senga kaye ba tournage ba senga ke ba service siko côté o bango babande ko salela linga bimisa ndesa bomba ya mi bimisa grande dame pourquoi ngaka toki baya ko finga ngana tanga kombo na yo baya lo bananga oyo osale ko se émission na otie sans kotanga kombo na yo on dirait kombo na ngo so pesa ndenge ni nazo comprendre te kombo na ngo so pe mata tapis rouge donc to yebite ngaka nde ba stressanga bongo ya yo sko kotanga kombo abatu baya obeta maboko ti oza grande dame te mama. Au moment où on a ndenge moko ba fi agitation est-ce que agitation dans salon on a 30 ans est-ce que agitation au salon on leki déjà ba 30 ans kuna so pe âge ni na yebite biko on a tonton o ba pe qui sort tournage attention ça va pour na mon casting pour ça qui tourne et on faut mon bal il faut ça non mais on le zolo c'est un homme il y a pas un casting on te la paix qui est dans les castings. Bilongi bat mais bon jouer te yo jouer na casting a bongo to kola ko oh ngai faut sortir na projet mo be fona mo na pe bilongi mo bo te ça va ba professionnel ba ça oh bilongi ya tournage e bima donc tournage mo eso ye ba na te oh tournage oh
il y a pas trop de professionnalisme, mais l'oniment va se retrouver qu'on a battu jouer. Bon, tournage à bon de Bolibo Brandité. Qui donc, t'as dit que tournage, il y a mon colo tournage. Il y a mon quoi, c'est papa Tito. Il y a moi, c'est pas Mbata, c'est meilleure actrice Davina. Parce que nous allé un tournage, oh, ils ont composé na battu jouer na carte. Atabino moko bébé. Tant que tu fais les mêmes choses que d'autres les cannabis, c'est ça qui grande dame, on est pareil. Il y a des choses dans la raison. Pour la question qui est, bâtir 4 caméras, on a un téléphone, mais toi, on est mon con. Toi, PND, mon biso sur ma agitation, biso sur ton charisme, biso sur ma grande dame. Ça va? Eh, oui, on stressé, biso. Oh, yo, on a la maturité. Yo te comme toi na droit ya otanga ba kombo batu biso ne ndesiko ya okotanga ma yo za non sa be émission okotanga ma quand otangi comme atenti na yo bébé ofungoli porte otanga ma na be émission au CP là encore un micro trop sollicité na be émission bon ndima okutala ofungoli bien porte otanga sa be émission okotanga sa be émission on va te citer les noms maintenant. Appel. Or, ce qu'on a bien. Mais bien, je dis, bah, il y a oublié ce que banda pour respecter. Vous savez, bon, on est nous. Mais nous, beaucoup bâtir carrière, on a bien noté, vous avez un grand, tout le monde a bien un grand. Bon, ou Taliban, bon, il y a beau jouer, vous avez une personnalité. Bon, comme bon, on est nous. Est-ce que beaucoup ça, le quoi, on se garde à charisme, mais beaucoup bon, on est nous. Mais nous, aussi, puis là, on a un tournage, mon boy. Quand toi-même tu regardes binomo pes bobanda mon côté professionnalisme tournage mon boye il y a batu jouer et belé basa à katikuna. Comment vous faites? Oh mais non bon mon tournage casting il y a tournage il y a 11 musala totiko sakana na musala totika tout boni ba PC lengi makasi na musala. Non, c'est trop bâclé quoi. Limite ça laisse à désirer. Oh là là, on a tourner sur Nabinoté. Bah tantôt sans personnalité, carrière Nabinoko et s'écrouler le quoi château de cartes. Bino, faut tout comme appelle au thé bino. Bon il y a moyen de monter terrain à Cassina bateau, tonton né. Au moins des baby si bino qu'on a pas payé ça bino tournage mais se retrouver na Cassina quoi. Tout repenza ko, ya nako boya. Pour moi, c'est bon, je suis personnalité, là, je tourne. Ma personnalité, na lingi souté. Pas pour tourner, pour la vérité, casting, biso moto, mon casting, baby, je vais te belé, baza, casting. Est-ce que casting, ma fille, maintenant, qui est un projet à Wapio? Non. Mais non, au moins on a ce porte d'entrée. Bah comment bah tout cas botang, il y aurait plus ce porte d'entrée. Actuellement tu kotanga mabakombo. Pourquoi il y a un moyen de se retrouver pour n'être moi na bato aloba tête tantina bat grande dame et puis bobeng fille. C'est les Français ou quoi? Et robing à grande dame fille. Le problème il y a français tous les années on dit dame. OK, on dit dame. Quand on a vu ça, il y a privé na Gombe. Et belé moko kate. Et belé ba noirit désir ba chaumba. Et belé ba lycée bosanga ni belé. OK, natangi belé natangi mon côté. Il stressanga mais purée. Mais ngas ko yango ba copie ngas. Bon moi ba komba ba tetanga mikuna. Mais erotanga on ça le kwande to diminuer ya o diminuer. Nga lelo pourtant que mobile nga mema na mona ko ata na parti aka na respect donc faut qu'on respecte muta laissa yo na batu na yo na ba tournage na yo si tournage. OK, faut qu'on respecte rose autant comme bonne émission tanga kota bande ko ya na biloko na tournage na yo tanga kota na te kota bengi po kota bengi wana po yo zaki ndeti nani po biso so beto zaka kunati na top vision biso nyoso tozaki kuna ya batu biso pe basenga biso est-ce que to leki na émission to loba pe to bike mutu intel asenga biso to côté na top vision to lobi yango oh mais mo fu bozana ba maturité bilo biso to loba te bino boko molo bon par rapport à âge mais ça
Oh bébé, je bébé kuna tia yo monate boka apwando raponati yango pourtant que mamando rapé azala ki ne mabila ki bino identité po bino ba fan beaucoup sele makambu trop beaucoup sele makambu kaza grande dame biso totanga bakomba batu ya le kanana be émission te mais yo zo sakana na chasser les naturels biso to loba ke to yebi bino butsa batembe bo comprendre ce que kuna bolibo sande te loba kumisa non bébé. Tant que biso to ça qui zaki agitation ya kuna pesa agitation kuna immaturité kuna dépression kuna pebo pesa bakisi te bakofingo eleka su te po biso makamto ko mosala ba copier biso oh ngana tanga bakomba batu ba copier ya te oh to ça biso so ba congolais ba je kututé donc côté boyo komela bo pesa kisi bo banda ko pesa kisi kuna la bien ordonné hein commence par soi-même zani la charité. Donc, qui si vos potes ça les mêmes choses. Les mêmes choses. Donc, les mêmes choses produisent les mêmes effets. Bino boyo finga. Ngai pona les choses où on a ça du kuna qui bo bando finga kuna boza non à la maison, d'accord? Faut être à Poindora parce que mamando rapé confirmé. Mais herbo bando finga biso boye ba kité ki bossé c'est bino rero ya yotanga kombo. Bébé te que leader na bino azal to bando c'est bino kazala bongo bolinga été. Ce que bon moni bon comme lobé la nani bébé jusque là les grandes dames bazaka ni balé. Jusque là les grandes dames et puis bakonga bo gagner biso. Bakonga basi bafinga tongo pour boya ka répondre te vous êtes là mais vous salandini nga kuto âge nga trentaine ça se justifie mais misusu ba mikolo mais bossa non comment moninga no ba génération moko wape mukolo na bango bossa ba ki grande mais yo zo kukate au moins Hernandez c'est bino kaso na nabiso bando tembe merci Prince émission est iconique ya émission ko sauver biso yango émission na vérité émission na nature émission ko ici ba masquer émission biso identité vraie nature des gens ce pourquoi vous nous avez insulté bon monion parfaitement la seule différence est que nous soit banda tournage na poto le quoi bino bolingaka boko sabatu ke bino mpo bandi donc ba rappeler bino bosili qui est cette émission Dede kotanga bakomba batu sopi ngam na banda sopi eteme ngam na sali okam tedi boso yombo yo kopinga de trois agitation ko katoza likambo fo sala émission za ka lokwa ngo bimisa caméra yo fo sala ka émission yo fo ka oyo bimisa batu kuna basinga ki ba tournage mais côté babande ko bimisa ba mbongo na bango ba lambisa bilo tala moi muyombe alamba bilo ko lokwa ya fête bébé diko na ngosko aye na ngosko Muto kabola pa linga sande si bakane on dirait mbongo uti pani. So makamto vivant na batourne. Aroto tanga bakuda ba fond déjà poursuivi. Bébé ba mabomo batombo ki. Kasi po liboma ya liboso bandité bébé po to c'est la même chose bébé. Tu as compris? Liboma o atangi ba kombo batu kuna bosani koloba ki ba financer si tournage né en termes de régie kuna tangité. Apesi batu pa biso pe to pesa tozo pesa soko pesa biso so tozo pesa bébé oh ya les rouges restent rouges pour tout le monde ok muta yo pesa batu pa yo komi wapi na tapis rouge nini na projet ya casting kara bat bebo jouer ti bana kati biso to sa casting ya bat bebo jouer na kati to ya projet ya batu da basala ba tournage na poto yo sko yo sala après to na projet ya otanga bakoma batu na émission lokwa nga na tanga sko yo lanti na comprendre te côté ni à part côté ni mutazi par bébé côté nini ye mamandora nga apwandora c'est tout on est pareil de grande dame bakami balé. Merci beaucoup ma belle, merci beaucoup. Je sais pas comment dire en fait. C'est seulement les gens intelligents qui vont comprendre ce que je dis en fait. C'est seulement les gens intelligents. Moi les gens qui me fréquentent. D'ailleurs en respectant les aînés, on a camarade à Papa Jano Bombenga. Camarade ya Papa Yamba Yamba. Oui Papa Yamba Yamba. Donc en respectant les aînés, autant que l'angata deux aînés te on a mon cas respect. Bazate. Ok, ce qui est né moko kaka, nazong saki nanziela, c'est parce que je suis pas bête. Moi, je me laisse pas faire.
Je me laisse pas faire. Soza muto joa ba je na mo benandenga se kuna yozo jouer kuna zo laksa elongi mususu liboso écran o laksa pe elongi mususu. Moi je te rappellerai, moi je regarde les gens dans les yeux, je te dis qui tu es, ta vraie nature. Moi je suis comme ça, non ta sentiment t'es. Pour la petite histoire, na Top Vision kuna loi liboso elongi parce qu'on a loi liboso toi qui na contrat. Top Vision alinga ka restreindre ba contrat tout skala ka 2 personnes. Nga na ba jeune fille, yé na ba maman, na sopé 2 sopé 3 garçons, dans tous les cas 6 té. Donc nga pe na ka na ba bando benganga pour ba yebisanga ki Davina solo la na Yves, solo na Top Vision atia biso na ka pe na batu. Mais qui grande dame, la classe, la bourgeoisie et ça et permettait que un journal lobelan peut notre cas lobelan c'est ça la différence. C'est ça la différence. Est-ce que vous comprendrez? Vous comprendrez? Donc il y a de ces choses. Regardez si on partit on a pu na kamwe. Dès si parti on a pu on dirait na découvrir penza. Mais na yeba na yeme. Il y a donc il y a niveau il y a c'est il y a bon ce qu'on a na monion aussi qu'on est OK. OK. Donc les annonces mais c'est à moi grave. Et pour les fans, ces fans qui viennent dire on a posozong, on a posozong, ngane tozaki na contrat na Top Vision. Yazaki kota ba maman nga kota ba jeune fille. Ce que kozonga ngondeti na kozonga ouais parce que la seule différence est que yé azo idée au la chaîne avant nga, c'est tout. Ce qu'on a zonga wapi kota zo idée au la chaîne, atalipe que non, je dois commencer avec Davina kota ba jeune fille parce que ben force nanga ayebinga na talent erwane zaki makamba talent erwane zaki tende ti ba casting na mikolo ba tout sans talent te erwane zaki penza talent soza na talent te ya okobima na ote okobima te po base kitoko bazalaki ya babwa kama mena talent mais différence mikolo ezaki ya kitoko pende ti biso mais talent ce que ezate mena kati ba casting mais ba casting pe nyonso tende ti casting na 11 ya faut talent. Casting à 11 luzolo, il faut talent. Nga kutu batu kuba yo ebisanga te oleki batu nyonso. Sko mutu aleki biso nyonso wapi producteur abima po yo produire ye. Mutu aleki biso nyonso na tapis. Po il y a des ça fait beaucoup d'années yango aleka biso nyonso mais tapis rouge pe akomate. Nga ine la zabe na yo sela bino ka ba ventara ba Monaco, yaki na leki baninga te. Ye mutu aleki baninga nyonso tout. Pourquoi ngana yem tutozaki na Top Vision en termes de talent ka ya ba jeune fille zakinga en termes de maman isaki tozaki biso mbali tozaka ebele je sais pas si c'était le ba combat ba tebele mais heure producteur alinga ka réduire à ce qu'à la can équipe amuki ya ba jeune fille donc faut apprendre ko respecter nga côté boya ndeti na baloyi yenge mombo boya ka ko bimisanga ndeti ko akende kuna former kuna ba oki makamba ba contrat oki makamba Top Vision donc voilà. Moi, je ne mens pas. Hein. Tozaki kangana ekuna en termes de base. Toloba te. L'ingratitude est condamnable. Grande dame. Oyo a sponsorisé 6 tournages na yo en termes de régie bengue fille. Ya soit tu as un problème à français, soit tu as nini. Pour partir on a comprendre tes fils sont des nini. As a grande dame. Oh, Aza koto grande dame plus que toi parce que y a ça la émission te you zandeti biso. You are like us. OK? You zalo kwa biso. Osala oza mutema moto ya ko répondre biso oswana na biso et tout mais balimba biso grande dame. Sko ba fana boy bosala ngonde ni bino bo bimise grande dame ya so ya koswana na biso so ya watanga ba kombo ya batne émission ndeti biso. En passant, tous qui n'a contrat na Top Vision. Il écoute ba maman, écoute ba jeune fille. De bateau boloba, wana souci ozonga na zonga wapi, ngane to bando sa place moko na contrat moko. Mutu aloba phrase ya raconter histoire ezanga na émission ya Willy. OK? Boya koloba oyo c'est émission noto kotika komba batu te donc yi ana droit tanga komba batu. Biso to na droit tanga komba batu te yana Congo faza na mboka musu aweleka te. Ici ça va pas passer to yo rappeler kaka ke mama ozane ti biso nga apwandora yo mamandora. Bébé
ya sans rabaisser so benga mu olo bana mutu ke abenga ki poti na casting a tournage sikanga ne ka tozaka na contrat na Top Vision au lobby parti au qui a financé régie à tournage na yo biloko lia pendant 6 tournages d'affilée wana lobby te bébé les faits sont là boya kosa nani bokoya kokosa nani non si on raconte les histoires boya koya bisabiso boko se mission na bino sa kombo mutu te toza ndenge moko biso so ba ndora. Voilà la famille na bandi ebela batototi kolanda awa ezalaki Davina apwa apoalisation mama millionnaire ma mwasi ya mbongo mwasi moko ya mbongo ya tongo kade balobaka na biso ya mbongo ya tongo wana Davina la famille Davina aye ko répondre à Sila Bisalo concernant ba propos na ye concernant ba makambo nyonso aussi la Bisalo alobaki Davina aye ko répondre bon eloko nanu o na olinga koloba dans tout ça c'est quoi la famille il faut tous la sincère et honnête boyebi ngana lobaka toujours ba sortie médiatique mosusu ezalaka bien te pourquoi parce que yo kokanisa que non tant nazo bima réseau sortie médiatique mosusu pona ko s'exprimer mais oyebi te combien ya considération bato mosusu bapesaka yo eza bongo lelo tozana ba Belvi Kandi poutine de l'écriture alingaka ne ko kende ko sala ba émission to mona kana fin ya année alansaka toujours et encore message pour na ba fan na ye c'est fini elle s'arrête là pourquoi parce que na ndenge zalaka to sala ba émission tango za liboso ya caméra eza makambo mosusu koti ko bima o peut-être bando planifier te o monika ebimi nalandaki penza premier et à lobby ya Sila Bisalo nalandaki yango moi personnellement agitation ezalaki Sila Bisalo abandaki koloba sans stop atako mela soyi o balobaka keno o mela soyi ye abandaki kakata o sentir penza que Vincent Chiluzi azomeka par tous les moyens aloba te o mona ta miso kotala mais o sentir penza que Mams alingi abimisa soki oza na ba compte à rendre na baninga toza mikolo nga na lobaka ngo chaque jour soki nga mama Etoiline Ines TV oye kosala nga mabe nakozela te ke non nakota émission mpona koya ko répondre yo te nakoya epai na yo tosilana moi c'est comme ça nakokende na yo te ke non naluka nanu de gauche à droite te tokoya tosilana toza na besoin koya to bando fingana na réseaux sociaux te aussi la Bisalo asali tozonga na makambo bobo asalaki mabe alobaki mabe wana eza ko humilier bato tokota na dossier à pasteur de la femme memema eza ko ya ko humilier bato ba émission oui je n'en disconviens pas ya ko sala ba émission to mona ka ba Ersil Pechanga mais il faut ko ya ko garder ko yeba ndeni na ko garder ba parole ozo bimisaka pourquoi parce que e ya ko léser baninga mosusu te et ya ko blesser baninga mosusu te makambo oyo salema dans le passé yo olingi o memango lelo na présent motu bosololaka to mona ki biso nyonso awa bobo manoka kindai ko poster Sila Bisalo atiaki photo ya yeba solola kina Sila Bisalo appel vidéo ayaki ko tia photo wana to mona ki biso nyonso d'ailleurs bato famille libota bakoma ki ko lobela e est-ce que biso mama na biso tie ete nandenga kindai ko tia pe belle vie ti bobo manoko alongwa Congo akenda poto bazalaki na terme malamu na Sila Bisalo nzoka ye Sila gardaka kanda wana na motema mais ce n'est pas normal il faut tous à la bateau bino bozo kote la Sila Bisalo que non asali bien non soyons sincères et honnêtes na yeb saka bino toujours que chaîne nanga ezalaka chaîne te que non awa na yaka ko sali la mutu kingandi publicité awa na yaka ko lobela mutu kingandi soki mutu azana mabe na ko ya ko lobela ye eza mwa bongo chaîne na biso eza chaîne na bana nzambi donc na kote la mutu te awa soki mutu asali mabe Sila sortie médiatique na ye wana asalaki ezalaki mabe makasi eye lisusu kolamusa ba conflit ya makasi lelo aye kotanga bakombo ba Sarah Masiala ke Sarah Masiala asenga kinga ya kujouer pa nanga to mona biso nyonso awa Sarah Masiala il paraît que alinga tia kende kuna ko jouer est-ce que ko pesa lisusu makasi ya Sarah Masiala akende na SB ko jouer
na ba o bazo jouaka na SB est-ce que kopesaka bango makasi soki okoya ko humilier ba collègue na yo en pleine émission et kopesaka ba collègue mosusu makasi ya koyaka lisusu ko jouer pa na yo point d'interrogation. Lelo oyo boya koloba lisusu te ke no batu ba ina sila batu balingaka sila tete sila alobi mabe. Il fallait pas kutu aya kosala sortie médiatique. Sila il fallait avanda na ye kimia. Quand ndenge avandaka na ye kimia, il fallait continuer ka bongo. Koya ko tuti la batu ba bordi. Pasteur de la foi soki boyokana na unzu ke na koyate et qu'est-ce qui prouve qui était là? C'est ça même ma question. Nani azalaki kuna ba preuve eza wapi ke yo répondra pasteur de la foi ke non na koyate. Si réellement répondra pasteur de la foi ke okoyate, est-ce que pasteur de la foi alingaki a continuer na culte oyo alingaki a sala? La famille non babilo mosusu photo lobaka sila asali mabeba makambo ezana makambo mosusu oyo lobi en tout cas azaki na raison na ye mais kokota émission surtout na ba moto oyo ezopelaka sur les réseaux sociaux lelo oyo toye ko comprendre que moto azomema ba trouble ebele sila pe azana kati babiso mosusu to ando mona keno elle est innocente mais toye ko comprendre après sortie médiatique nous sommes des intellectuels, nous sommes des adultes. Ezana makambo mosusu ozana besoin te ke baya ko betela yo lisolo neti dossier oyo eza dossier te ke non nazela mutu kinganda ya kosalela nga analyse moi-même avec mes propres oreilles j'ai écouté j'ai entendu et après cela je fais des analyses en tant qu'une intellectuelle et yo kopesa nga makalisi na lobi non il y a quelque chose non eza bien te bablo mosusu balobaka te soki lelo Davina eko répondre c'est parce que bafingaka Davina biso nyonso toyebi bato asila ba o bayaka kofinga baninga na o masione bakombo te bayaka kofinga baninga ba mataka ba live matin midi soir mais lelo ba wangani bango mais toyoka na monoko asila soko zwinga wana mutu mosusu akoya kozwa yo mutu mosusu atangi penza bakombo ya ba chroniqueur na ba chroniqueuse na ye o bayaka kofingela ye bato mais lelo na miso ya bato alingi awangana justement pour dire que makambo nyonso azoloba toyebi te soki eza vérité to eza kaka alingaki na ye azalaki na ye na posa aya kosalir ba réputation ya baninga on ne sait pas wana eza analyse selon ngai en tout cas Davina Apwa je sais que babengaka yo liboma na biso ya RDC eloko kana osenga na yo Davina de partout o ozolanda mama Étoiline s'il te plaît somba kimia toyoki ba message na yo nyonso lobi ma chérie somba siko kimia kozonga lisusu te ke non ya ko répondre na sala boye oza lisusu besoin ko ya ko répondre moto te eza mwa bongo voilà tokomi na mwa suka partage na biso biloko kitoko yomelaka te biloko kitoko kendaka mbangu en tout cas permettez-moi surtout de vous dire bye et à la prochaine ciao.